Mboto Bonde Kolabino Balanga émission le Congo est pour les vrais Congolais. Émission to betaka mingi mingi lisolo kati ya mboka Congo potala kaka Congo. Toza na mboka mosusu te lokola RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nga John Kabamba, les vrais Congolais, moi la Congo, na poto développer vraiment ba actualité ya kati ya mboka la biso Congo yiki zama kasi bana Congo boy bibinomo que ensemble il y a moi na Congo na Kombo ya Moïse Katumbi Chapwe Kondima moi na Congo Félix Antoine Tshisekedi lokola président de la République. Deuxième actualité, Torobeta Lisolo et à moi na Congo Pemoko na Combo ya Monseigneur Mosengo au Akoloba avec détermination que Moto a gagné qui ba élection Ali Martin Fayoulou Madidi. Troisième actualité, Torobeta vraiment Lisolo ya état de droit. Est-ce que régime est en place et vous a la capacité de remettre en pratique Malobana Bango ya état de droit to la kaka pona babola et puis to remekapé Kobeta Lisolo ya président de la République Nenga Lobaki alobi que il faut changer mode de scrutin parce que yiki qui mo corruption ezawa na Lisolo Katiamboka Congo babeta rango toujours na ba congolais. Voilà pourquoi awa toza na mona Congo moko na kombo ya Jolino Makelele o yazali porte-parole ya INC Pico porte-parole ya Cash Mbote mona Congo Jolino Makelele Mbote ndeko John. Voilà, je pense que na yamba kiyo na plateau to beta ki Lisolo ana yiki kezaye makasi koto balobi boyoka base koto balobi boye maintenant na yamba kiyo zaki toujours na conviction na certitude ya oloba que non choix otolandi ya population ya ngonde remema biso na victoire lelo tozo ko beta masolo mususu ya kota présidence o bino Cash Bomeki Kodjoa yango impressionnant les amis. Non, d'abord merci pour l'invitation. Yami Balé na zalaki na confiance parce que le peuple congolais nyoso en tout cas en grande partie basé au sein d'un changement. Et changement sur le tali na ba candidat au nyoso bazalaki en lice moto azalaki ko incarner vraiment volonté et changement makasi zalaki kaka Félix Antoine Tshisekedi bamso bazalaki na bango na faculté pe ya ko convaincre mais approche na bango ya ba élection ezalaki trop désordonnée. Donc tantôt vous votez, tantôt beaucoup na ba papier beaucoup no griffonner na papier ou na machine à voter, tantôt toujours kende mais si ma 2 ans to bomi parlement to dissoudre le mandat donc aux assous sous 5 ans dans la constitution. Bref biloko wana se tchaki mobulu yiki kendenge yo lo barawana na mitu a bateau et finalement ba moni que bateau bazana na constance bateau bazo présenter programme mon peu sérieux et zali bateau bazaki na cash donc les acquis candidats à biso président Félix Tshisekedi soutenu par les pacificateurs Vital Kamerhe au hasard président de UNC parti Nangai. Donc finalement tu as gagné élection présidentielle mais tu as gagné tu joué Assemblée nationale. Ceux qui ont gagné l'Assemblée nationale, pour la biso est simple, majorité, bayokana na bango na bata seni, bayokana na bango, ndenge basalaka na réunion na bango basalaka na hôtel moko, bayokana ka machine na voter wana, na ndenge ba okendela et bimisala bango à peu près 350 députés, opposition en 150, exactement ndenge bimi. Donc si c'est dans le coup de compilation te ko dépouiller te, bango basi bazui nombre de députés ba okena majorité. Donc bref, tu regretter en gros mais et pour empêcher bisoter que le président de la République a impulsé véritablement changement parce que les alliés souhaitent la population. Voilà, merci beaucoup moi la Congo, place à nous lobby que non ils ont des bayokani ba tchekocha, ils appellent encore bino pebo sala ba corps na bino na FCC. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi le président de la République après un kocha moi na Congo Kamerhe dirikab nenge bayokana ki na ba corps yiki hein. Non, biso bakor na biso o ya Nairobi. C'est clair. Vital Kamerhe alobaki ngai président ya UNC. Malgré nazalaka na poste monene après poste ya président de la République, président de l'Assemblée nationale. Malgré nabimaki 3e élection oyo mpaka Tshisekedi yemoko Etienne azalaka candidat. Kabila
Étienne Simangai. Malgré nous presque 1 800 000 voix. Donc les années 20 stades de martyrs et tondi les Hollandais Mutomogo na Sima. Bien province Congo central mobimbe voté Mutomogo. Malgré nazana base électorale avérée, malgré nazana groupe parlementaire, malgré tout cela, nazana expérience peut-être que les cas où il y a un candidat Moussousso, nandimi pour intérêt à Mboka, nami kitisa, naloba, UDPS azali parti aza le plus ancien parti opposition, UDPS aza le parti opposition le mieux implanté, aspiration à changement, Eza Makasi, Mala Mototika, leader de UDPS, à conduire Lituana, mais Totia et Maboko. Voilà comment, sur base de ça, Toyokana qui d'accord, ceux qui président Félix Tshisekedi à Longi, ceux qui bisopeto Longi dans l'Assemblée nationale, président Vital Kamerhe, Yenda reçoit primature. Mais et Salami Ndenga lobby awa que la majorité bazui majorité à Kala bazui majorité ici sur l'Assemblée nationale. De tenir compte na yango, yangwana to lobby bon eza et makambo nzambe. Félix Tshisekedi a proposé Vital Kamerhe à Zala Pembe Naepo a vraiment impulsé le vrai changement et puis tout résister à Bangouna. Donc bref, tout ça satisfait parce que les deux pôles à pouvoir très bien. Mais tout ça satisfait quand même le fait que Moto a incarné changement. Moto élection ça la président république eza moko. Yango lobby yango mutezali clé vous de l'institution na ba régime démocratique présidentiel ou semi-présidentiel. Donc programme il y a président république yango ndeko zala appliquer et ça programme échange. Est-ce que choix à Félix Tshisekedi des choix à la population parce que tu cardinal Mosengo Kolobake non résultat on est à ngote moto abimaki ezali Martin Fayulu Madidi et puis toujours à chaque fois Martin Fayulu Madidi azoko organiser ma cérémonie na et toujours mona full moko incroyable ya batu bazoko réclamer que non bino nandeko Kabila bosala ki ba accord. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi abimi président de la République. Est-ce que ozoko mona ngote keza danger aux avenirs mon Congo Jolino Makelele. Voilà. D'après yo entre Shadari na Félix Tshisekedi Kabila nga pona nani? Kabila ro pona nani? A pona mutu na Shadari? Vous pensez vraiment que Kotika présidence de la République, l'opposition, présidence de la République, il a le pouvoir rebelle. La constitution de Bissau, le pouvoir suprême. Président de la République, Azali Moto, garant et bon fonctionnement de l'institution, garant et respect de la constitution. Il y a pouvoir nous sociaux des alliés bien organisés. Il y a un peu sa impulsion. Il y a déclarer guerre. Il y a déclarer état de siège. Il y a dissoudre l'Assemblée. Il y a dissoudre même l'Assemblée provinciale. Il y a révoquer le gouverneur. Il y a représenter le pays à l'étranger. Il y a défense il y a pays. Même sécurité. Est-ce que vous imaginez que Kabila est un opposant? Naïbité. Oui, oui, le président Kabila Malamouté. Mutumo ta rôle ngatique les locaux en opposant compagnie dans bon sala où il y a que boti moto et puis tout que pas tout les pas bon moni vraiment président Félix Azam moto à côté na ba cop où il y a que yoko salaga na biso tolingi salaga biso ne tolingi bon moni peut-être rozonga la makambango la première mesure na ba démarche boso a salé clairement il y a opposant il y a moto en opposition ou plutôt il y a moto à l'intérêt général donc copezate Longi, au Makambetali cardinal Mosengo. Moi, je comprends de Nanga, il y a des Jésus Bangi Sabino, c'est parce que cardinal Mosengo, il y a ma cambonio sur ma boko, et ça le la kala, opposition, ça qui a roulé là, mais tant muto kaki, ba moupe, ba ngomo, ba télémaki, ba marche, salama, ba bloc belé, et salamaki, et puis revenir nango, et monanaki, monakongo, lelo cardinal la télé. Est-ce que, au beau sens du vrai, tout le monde a vraiment existence, il y a président Félix Tshisekedi comme président de la République. La question est presque misato. Il y a les bosso, il y a le baboy. Un, pour le président cardinal Mosengo. Biso toza moto to respecta kaye mingi. To respecta kaye mingi, mais le tozo banga
crédibilité ya cardinal Mosengo et qui t'a na conférence nationale. Tant la conférence nationale, bato nyoso balinga changement, balobi était bazo zela Tshisekedi cardinal abeti bali na ye na ndenge na ye, excusez-moi za ko finga te, abeti bali na ndenge na ye abimisi kengo. Alors bato batomboka mabe parce que ezalaki attente ya population te. Oya lelo biso tozo banga nini? Tozo banga que ba propos le président cardinal azo tenir et créer vraiment schisme et séparer ba congolais parce que ce totali ngana lobi ngote menazo tanga ba journaux ba réseaux sociaux bato ba soko tali cardinal Mosengo aza mutangambo ya ba origine naye soko tali et kokani na bato yo bazo réclamer poste à président et kokani na bato bazo simba muto azo réclamer poste bref et comme on dirait quand moko ezila qui victoire et y était alors balobi atata kokufa makile otanga to salaka. Mais ce qui est terrible c'est que biso to zalaka na centrale électorale UNC na UDPS et pas na biso tant to sala compilation au fur et à mesure to comité na ba près de 5 millions de votants to lakisa ngo bato 5 ans to lobi tala oya biso ba résultat sur base ya ba PV oyo ba militant na biso ba memeli biso bino botala biso Félix Tshisekedi est en tête bino wapi ba résultat. Mais de la même façon, quand on a la Cour constitutionnelle, peut-être, mais à la fois au lobby, au respect de la Constitution, mais la loi est république, mais la loi est république, il y a CENI. Sur le lobby, machine à voter, jour en haut, voter, il y a chiffonné dans papier, ou va voter dans le côté. Bon, bref, va changer la vie après. Constitution et lobby, mandat à 5 ans, il y a le lobby aussi, le mandat à 2 ans. Donc, bref, confusion, on a mis tout à battre toujours. Bon lobby, bozo le mais bozo qu'on prouve. Cardinal, là, on s'est basé sur observateur naïe ou atindaki. Observateur, tu as que multinational, na ba pays musu ya poto, batindaki ba pareil, il y a pour pas presque 40 000 pour ba pesa na ba observateur, il y a ba église catholique ba que Rolanda ma comme élection. Mais observateur faut bato ba ye bayango. Observateur aza témoin te. Observateur aza ki moto a continue na kati ya bureau à vote. Atali soki bato bazo voter bazo bangisa bango te, so ba papier nyoso ba sengaki pour voter ça na mezali, so ba bulletin zo sala malamu, so machine zo sala malamu. Mais observateur a koyé le lenge nini que bato bazaki na kati kuna ba voter pour Tshisekedi ou pour Fayulu. Observateur ba koyé bango ndeni. Mais muto soka bimi so lobby sur base ya sondage, muto ya bimi otuni yo voter nani. Mais enfin bato yo ebiti mboka na biso na bobangi ndenge zaka na mboka na biso na lo yenge ndenge zaka na mboka na biso so yo bimi ko voter okutana muto moka tuni yo voter pour nani. Mais au loba ndenge yo monele au sepelisa moto wana un point barre. Et puis qui dit na ebité batu combien babimaki na libanda bakutana ba observateur catholique tant ba siko voter batuni bango puis ba lobby exactement ndenge ba votaki. Non, tout ça peut na secret à vote. Donc bref, souffle soit nous bimisi parce que cardinal a l'obéli vérité ba urne pendant que en 2011 tant où yemoko ana cardinal a l'obaki vérité ba urne papa Tshisekedi muto abima ki wana zaki mabete lelo siko tant a lobeza contre bino nakomi mabe ndeko na ngai na koya kozongela loko na uchi oloba il faut ba que biso tokendaki na cour suprême Vital Kamerhe akina osala recours o ngako concerné pe papa Tshisekedi. Mais quand Cour suprême la justice et Kati Makambo lobite nani Kabila Mutalongaki, on s'était incliné. Kabila Mutazoki Mbendeti nanenga continue. Biso eloko tozo yoka mawa na de quelle manière de yoka jolino makele pendant que papa Tshisekedi après qui serment les bisi ba député ba ke négocier jeté wanyo sezeka ba yiki te to sala ki yango te mais suka nango to kataki te puisque papa Tshisekedi yemoko ayebaki tozo sala campagne pour Kabila longa comme président de manière démocratique ezaki soute ya sala coup d'état. Donc de manière explicite ou implicite to dimaki pouvoir il y a président Kabila malgré hold up wana. Mais ton dimaki surtout parce que l'institution a notamment Cour suprême et le baki que Kabila muta gagné. Mais pour les raisons ngana zolo bawa
Donc to boye loko wana sophisme wana na bango abenga na français ya lo batengai parce que nazanga nzambe nazali moto bat bayokelaka soki na lobi likambata eza vérité te batu bandima yango parce que sur quelle base cardinal azo lobela yango sur base ya ba rapport ya observateur et observateur nini yango akenda ko tala bulletin de vote ya moto sinon que na libanda ou interroger batu mais batu combien la Congo tuna ta batu na kisasa yo monaki observateur mo atuni yo voter pour qui on peut sa réponse non bati ko sa beblo ngana ceux qui ezalaki volonté à batu depuis kala que bango baza ko espérer ndenge ba multinational nyoso ba yolinga ba bi ba biloko ba congolais et Congo etika ko développer bango bali aka mbongo ya ba richesse à Congo batu wana nyoso baza na sima na bango baza pousser pour ezala ndenge wana eh ben c'est un échec donc na roloba preuve d'ailleurs illustration ya bololé ya maloba oyo papa cardinal alobi ezali bango moko na kati ya lamuka bouti koyoka na kati ya lamuka parti ya munene ya lamuka lingomba munene na kati ya lamuka eza ensemble ya Moïse Katumbi ensemble ya Moïse Katumbi alobi tondimi président Félix comme président de la République Matesili wana donc même Kanyaka te parce que yo que l'on laisse attends yo que l'on laisse vraiment Katumbi le Kanyaka yo vous en avez combien donc on laisse ça non bah si bandimi ça dit bah batali ba voie de recours nyoso eza épuisé parce que sur les démocrates le quoi Martin Fayulu au kokendete au lobby na ligne saisir justice parce que naza démocrate voix oh il y a sengi pour na contester ça je vois la justice donc aux démocrates aux républicains aux respecter la constitution bon si ma soyi voix ngo et puis donc voix ngo faut pas ça ka raison so que saisir justice il faut que la justice et puis ça raison ils allaient donc na moku c'est lobby to tika to sala biso to sangana biso ba opposant to sala mosala les belé pe bisika ya kotia bato ezali belé to ya ko bunda po ata toza moke par rapport à la majorité ya Kabila impulsion au papa président Fati Azako pesa pour le changement et comme même bato ya sika ba ministre ya FCC na ba député na bango bala nzila wana parce que bango moko na terrain o baza voté par hasard bango ba yoki que volonté à changement za makasi de sorte que lelo ngana convaincu que tant ba action go joie envergure makasi avec arriver à gouvernement pour ressentir que le peuple a voté pour Félix Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup moi na Congo Jolino Makelele oza porte-parole Yakash balobi que non FCC azo dominer bino makasi azo ko imposer bino makasi moi na Congo au monité que non toloba la biso karane ba koloba que non ezango régime moko ya continuité ya souffrance à population ya qui parce que vous aka ba même ministre ndande ba kozonga zonga na bango moi na Congo Jolino Makelele. C'est vrai les gambo ba ministre na ba zonga na bango ba grand prêtre na bango ba zonga peuple vraiment na terrain hein yo za mopandi sango balingi komona su bilongi wana te c'est-à-dire eza ko yina bango te mais bilongi wana e sali trop et bon so ba obligé bino ba ko obligé biso ndenge puisque président de la République a nomaka yé mutako nommé sur proposition du premier ministre mais c'est lui qui nomme sera boyi o yate ce président boyi à la ministre ou à la ministre était est-ce que Jolino Makelele est capable ya ko assumer peut-être poste moroboé ya qui ministre na kati ya boka au Congo non et le kwana voilà na ligne to za la claire là-dessus OK biso soto to sali OK tu s'y vois c'est que il y a maintenant l'incapacité moi la Congo Jolino non na lobi boye OK ezamba solo sérieux très sérieux ya wana moninga na kitisima mongongo na ina loba c'est difficile de parler de soi-même ngai mona loba makambo etalinga eza difficile na préféré bino ba pandisango boyebi biso batu mususu na cité ba biso ba lobela biso mais ce qui est vrai c'est que to bundaki te pototika pouvoir dans la rue et to tikela bango to bundaki po makambo biso to lobaka na télévision na radio na ba journaux partout to lobela peuple to ya to mettre en exécution yango na sous l'impulsion du président de la République toko salela yango et puis na Italie au côté makambo peut-être Italie ngai mais na loba ngai
et sort nanga est important et sort est important zali ba millions ba congolais ba maman oyo ba koma lwa ba tata na mandako na bango donc ba père ba si la valeur mère mutakoma oyana eloka olia o ba tata ba olia père abatama bandako ezali ke mwana mwasi mutakoma memema eloko jeune fille azo memema eloko tata azolia papa kangi miso atuna te mbongo utwa sort ya bato yo mama azo somba mafuta na sachet ya muke bano balia kambisi te na ndako na bango bakoma na bakwa shortcore sort ya bano ba moye ba kene ba classe ezati parce que papa na mama ba ko pesa bango ba moye te sort ya bato bazoza na ndako molili ba melaka mai ya pesa bango ba maladie d'origine hydrique sort ya banzela na biso bato ils ont kufa ba infrastructure parce que bato bazolia cop ya ba route so bazo salango sort ya bato yo bazali mboka na biso eza na insécurité parce que bato bazo pesa ba mandoki na ba encouragement ba militaire te na ba policier te sort ya bato bazana dans l'insécurité ba kununa ils ont continuer voilà sort o eza ko intéressenga sort ya ngai moko ils ont contesté parce que en la matière pour être plus clair c'est la confiance et le choix du chef, en l'occurrence le président de la République, mais en passant par mon chef à moi, Vital Kamerhe. Ce qui Vital Kamerhe a estimé que là où je suis, Malamona Zalawana, parce que c'est l'intérêt du parti, Zalawana, ce qui pas estimé que mérite il faut n'akende pas par exemple dans le gouvernement, il a été parce que vous avez le choix et mais choix il faut président de la République Andi Bayango. Donc voilà. Comment je vois les choses. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo. Olobeleli ma impunité. Avec quel genre de politique au Bokocha en place pour nous mettre moi Kolongo l'impunité, population en souffrance, il y a Rosanga Koura, Rosanga Maï. Je ne sais pas avec quelle méthode, quel bâton magique Mwana Congo, honorable Jolino Makelele, beaucoup arrivé. Il y a coupé, ça a changé le mode de vie à la population, moi, la Congo Jolido. Et le Bomim Congo a besoin anti-valeur. C'est-à-dire, et si que l'État a zali pour la bataille, que yo osa membre na kati ya l'État. L'État, c'est-à-dire, l'ingomba oyo, ezo sala que bataille soba zala na même condition. L'État wana, soki yo yebi que na l'État. Et loko ba komana mobeko li kunzito na ba mibeko que loko boye ko yibate et loko moto ko zoate e be ko zoate so balobi ba beti mbata to lisasi ko zongisa yo moko te kene na justice yango na l'état de droit so balobi osali mosala li futa na yo boye kana na contrat eza boye soki ba pesi yo ozui so ba pesi yo te ok ko mona juzi to ba inspecteur de travail c'est ça l'état. Bref, totika eloko ezali ke yo lingi esika yo zali na mosala na yo ozwa koleka oyo boyokanaki yo ozwa na contrat ou na mbongo na yo ya fonctionnaire. C'est ça. Alors à partir de là, biso torozong c'est loko ba bengi état de droit, c'est-à-dire l'état na mboka oyo ezali ke loi ezali kolo ya ba kondignoso pe ya ba peuple nyoso. Loi ezali kolo ya président de la République, ba premier ministre Batutu. Donc, tout le monde a un moment où il y a France, un ancien président de la République, un président en fonction, mais juge à Mouké, la baigne juge d'instruction, a convoqué Yeti, a sali mise en examen, c'est-à-dire au Salim Beba, auquel les États-Unis partout. Et bien, on a c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Tolingi Soussou, peur, il y a gendarme. Et Zala, exactement, parce que Balban en français, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, policier, tant que Kangamisayo, yo chauffeur, à tel misayo, parce qu'à mon loko, au Tamoussi Mabé, il faut yo chauffeur au Banga, il faut téléma, parce que l'État mouta télémisio. Tant que télémisio, il faut téléma, et puis aye bisayo, mbebani yo sali. Et puis, ce que sali mbeba solo, amemayo, et sika, au samba. Ok, na commissariat, so to wapi, ba bengi yo, ba convoqué yo, souka nango so sali ma beya ko leka, ba tindi yo na justice. Mais ezala te que ba comme bo pesa na ba mbota likasu. So comme pesa na mbota likasu na policier, il y a roulage, ça veut dire que l'état est sili. Ça dit bo bangi ya l'état ezate. Na mboka na kwa poto. Premier ministre moko munene. Ozo tambola autoroute, o sali excès de vitesse. De radar et monio. Motard mutarolanda yo. À l'endu de escorte à président de la République, à Tio Kuna, Téléma, peut télémiter. Sur télémité,
gendarme on a zani mamso adjudant mais tant qu'on verbaliser yo juge d'instruction mutako landa yo président de la République na premier ministre tolingi eloko wana zonga na Congo donc bref soukanango parce que régime uto leka bango pe balobaka kaka bongo mais sikoyo to koma wapi na lutte contre la corruption c'est-à-dire bato bayi bakambongo ya l'état c'est-à-dire mbongo yo bakoko salela yo nzela mbongo bako aider bano bakene classe mbongo ya l'état bato ba estimer que sika ya zali puisque ya mona mbongo on est kolekela mbongo azwa oyaye azwa oyaye te mais et comme yaye non pona ba wana to banda je crois que mikolomiko ya boyoka d'abord boyoka Cour des comptes o italaka et salaka audit ya babilo no so ya l'état ba institution de l'état donc encourager Cour des comptes à publier effectivement ba rapport naye Ezali publié dans le journal officiel. Mais tu as même des journaux va publier au rapport et à Cour des comptes sur gestion ville à Kinshasa, sur tel ministère, etc. Il faut Ezala publier. Yami Balé, il faut moto ceux qui va kangio, ceux qui va reprocher quelque chose, il faut aux alamba droit y a se défendre. Dengue justice et sengi, mais en même temps, il faut aux ala na possibilité il y a comment dire l'état fait la possibilité il y a Sambisayo, ba droit nous a défendu, mais ceux qui ba kangio au sala boloko ya solo. Et à la tête ba kuluna lelo, ba kangio, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup moi la Congo parce que régime Ouito Leka ba échoué qui pekakana ba discours tout le monde qui ne ba bagi parti à prison go fongwama pour la motonyo surtout tout le monde qui fongwama ka pona bana ya ba mama ya fufu bana ba mama malala tout est comme on a été ministre a détourné mbongo ba tché kuna na prison to DG mo ba sali ki ba tché kuna na prison yango pe ko banga na biso même tuna na ngai zabo déjà moi na Congo Félix Tshisekedi comme président de la République a sali déjà 1 mois et quelques jours Vital Kamerhe comme directeur naé a sali 1 mois quelques jours moi na Congo bilan nini déjà na 1 mois aux populations se rassurer que Bossalaki pendant 1 mois et puis Bossali qui toque parce que Papa Tshisekedi tant comme premier ministre c'est là qui était 2 mois ou 3 mois pour la biloko na kati ya marché kita Cholino Makelele bon na robandana pour na bisayoli comme babiloko ekita na ligne ba peuple congolais à se souvenir tant ba annoncer élection il y a Félix Tshisekedi comme président de la République boyoki sango valeur il y a taux il y a change entre dollar na Congo na franc congolais dollar et baniko kita c'est-à-dire il faut occuper ça na yo franc congolais mouké pour jouer dollar et belé et ça qui est fait il y a élection à Félix Tshisekedi et ngol banine marché c'est-à-dire ce qui a changé ça entre mbongo ba commis convaincu que mbongo ba franc congolais et gobimalsu ndenge bimela raté pour justement robinet wana ya kimoyibi Félix Tangoya na batunaye bakokanga yango a contrario tango bayoki ke majorité parlementaire et qu'il a FCC bomoni tongo ezongi nango parce que quelque part batbalbia ma comme on continue nous allons quand ndenge zalaka yami balé il faut que beaucoup ont déjà raison à Monaco non na ina ba wana raison et échec na bino déjà non mais si ko yo biso to ko sala nini na lobi na yo awa moto akoye la biso il faut quand même te distinguer to ba eloko moko président de la République a un pouvoir na makambo mingi nga na tanga wa défense makambo ya sécurité makambo politique étrangère etc. la justice mais gouvernement ya utaka na majorité eza na l'Assemblée nationale majorité ngo eza na batu ya FCC plus ou moins surtout le bito landalelo mais pour le président de la République à agir dans le domaine wana agricole domaine y enseignement domaine y a transport le domaine wana il faut à respecter la prérogative du gouvernement. Or, le gouvernement est noté, gouvernement oyo et cause est légitimé le peuple n'a nous salamité parce que la tractation est alinée. Donc bref, le président de la République agir, il faut agir quand on a domaine où que constitution peut ça y est makam tout le bas na kamata par exemple la politique étrangère bon moni comment à saliba tourner en Afrique na Angola na Éthiopie na Congo Brazza à la Union africaine va désigner deuxième vice-président de l'Union africaine à partir de l'exercice ekoya boyo ki bon moni nenga sali discours devant ambassadeur
il y a un pays étranger, discours qui clair en ce qui concerne la politique et l'indépendance du Congo, et puis il y a un climat des affaires, il y a un affaire au Congo, au Salinayo, mais il faut la Congo faut la sur pour gagner. Bref, côté de la politique étrangère, au Italie, sécurité proprement dite. Bon, mon qui a yambi militaire, pour rassurer bango que bon ça va condition na bango. Au Italie, sécurité l'issue. Bon, mon qui m'a cambolé dans Lubumbashi, c'était la première fois que mon boulot à l'université tiré sur un étudiant et puis responsable de la police wana kangiye. Ils ont raté. Pour la première fois, le président de la République a instruire Abi Motoana Foba kangiye. Bon, mon équipe m'a cambolé le par exemple la Transco. Quand le président de la République en tant que garant, il y a paix dans le Mboka Nabiso, paix et unité nationale. À Monique, paix wana rose à la perturber au niveau de l'entreprise. À Yoki ba revendication par travailleurs, à Sali, moi, enquête Mouka Monique, effectivement, présence, il y a directeur, il y a Transco, et qu'on dit qu'on perturbe bon fonctionnement, bah suspendre, donc, toujours que nous avons belé, que changement est allé effectivement au quota. Tout ça, disons, ils ont dit qu'on va douter d'un côté. Ndenge moko na ba étudiant, ndenge moko na makambo tali ba juge. Bref, lelo toza convaincu d'une chose. Changement éco salema parce que bon mon équipe bino moko une salama. Juste une minute. Voilà. Bon mon équipe tango président de la République a instruire directeur à cabinet là à réunir le ministre de la Finance, ministre du Budget, directeur de la Régie financière, gouverneur de la Banque centrale. Pour batala mbongo etika ko bima na caisse à l'état ndenge zali ko bima pamba a bloqué yango bomoni lelo pour la première fois to commune ba réserve d'échange mbongo l'état ko ça la pour importer babiloko à peu près équivalent à 3 semaines donc on a presque na 1 milliard où ils allaient disponibiliser pour importer babiloko donc nous sommes les blagues c'est la preuve que rigueur toujours tient en place, tu continues malgré le gouvernement qui est en place, ce qui est négociation ici. Voilà, merci beaucoup Ndeko Jolino Makelele. C'est vrai, au lobby n'engolobi wana kubiba. C'est vrai abima ki ko écouta na ba policier akuta na ba ngonyo so wana na sanya congolais biso to komone logo te nga motuna na nga ezaboye. Un mois au bozui. Et le konini ya malonga déjà bosali à part ba discours ya promesse nako bima libanda bosali lisusu nini soki lelo peuple alobi un mois wana bosuki kaka wana et le konini eza comme trace pe elembo loba ki état de droit ngozali état de droit voilà. Na lobby awa que état de droit lingi koloba mboka oyo mibeko za likolo ya bato nyonso mboka fait tellement mbeko mais au Italie biloko avantages sociaux voilà de konangai na zo rappeler ba bibino pe bokoti na kata tracasserie mwana Congo ba commerçant na biso na Lufuku na président Akiti alobi bien que non nécessaire ba barrière nyonso to elungwa 5 barrières elungwa président Akiti c'était quand c'était le samedi lundi bo ba barrière ezongi na ngose que za makasi mwana Congo Jolino Makelele c'est là na bana ko expliquer bato pourquoi makambo ezako kende malembe. C'est parce que le gouvernement n'a une estimité. Le gouvernement, sur l'article 90-91 de la Constitution, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Mais Azo Salango en concertation avec le président de la République. Donc le président de la République a un domaine pour respecter la Constitution, un domaine mingi, combattre sa salaire, créer un misala, et ça domaine il y a président de la République. Mais président de la République, il faut veiller à ce que Biloko ane salama parce que les qui promessent il y a changement ou il y a Zouaki. Donc en d'autres termes, il faut battre bango que majorité au les députés nationaux, kunande bako pour na premier ministre et puis majorité présidentielle wana yango muteko sala ba proposition pour ba ministre et bazala. Ce qui le gouvernement est commun à noter, le président de la République a connu quoi agir kaka dans le domaine oyaye, c'est-à-dire domaine il y a politique étrangère, domaine il y a défense, domaine il y a sécurité, domaine où on a nyoso. Mais tel makambo transport proprement dit, nzela awe bukani a connu quoi ya
pour impulser en tant que garant il y a unité nationale aibisa ministre transport premier ministre bobo santé bokangandela awa bazo salba trakasiri bozo meka osala ngomé pour akoma vraiment na ngwende ya kosala yango il faut gouvernement ezala mise en place. Donc voilà le ngana okoloba bato ba bosana yango te. Voilà, c'est ça gouvernement. Gouvernement, mais philosophie au gouvernement ça la lobby, ils ont philosophie il y a changement parce que ce philosophie on est salamité président a un pouvoir il y a boya ministre il y a boya il y a dissoudre l'assemblée mais comme belé mais tous en niveau en voilà armée bozana armée to koutia tous ba républicain à quand la réforme est armée de voilà allons-y réforme est l'accès non réforme est l'accès réforme ezali ko tala ceux qui ndenge to tia ba structure ba région militaire awa ko tia ba structure donc bref ma comme ba structure mais structure yango te muteko mbala moko et on faire gagner biso guerre à l'extérieur mosala armée to loba kezali ya ko bunda etumba contre banguna police mosala ne ko kanga bato bazo bebisa makambo na katia au Congo armée mosala ne ko bunda na bato ba ko ya libanda donc biso to za ba républicain donc il y a des gens qui ont chassé bateau au bazalaki au militaire au bazalaki parce que toujours le bango bien ils ont la fonction publique ils ont une entreprise ils ont un bateau oyo basala kamusala malamu d'intérêt à Congo bateau wana bakoko bangate ceux qui ont établi l'entreprise yo salaka population bateau pas yo salaka bandimaka yo ko ça musala bien et que ça les Congo effectivement bien il y a pas de raison balongolo musala mais bateau yo bazalaki ko compter kaka sur protection bateau yo ba yibi bateau na nyoso tokolandela bango bateau na nyoso soto moni aux bambongo de manière illicite aux respecter nalité bateau ba fongola disons bateau ba respecter ba travailleur te mais tala banana biso mingi basala quelque part na ba et pas ba étranger. Les étrangers on a besoin de respecter, signer un contrat, ou bien sûr signer un contrat, respecter la loi, bref, Biloko on se fait changer. Je peux vous dire que Biloko on a éco-changé, toujours le gouvernement on a éco en place, parce que avant cela, président a un pouvoir à part pouvoir aux constitution et PSAI. Donc la ligne tous très clair là-dessus. Président moyen à agir. Mingi lelo et voilà, merci. Parce que tu respectes la loi. So ça désordre. Voilà. Moi na Congo Jolino Makelele na koki koloba nazali seul journaliste au ayamba mingi na ba journaliste nyonso. Mais quand vous avez bandé koleka koloba, vous bandé koleka na agressivité. Kabila peuple a souffrir, Kabila. Nekolanga Jolino les lois biso ke bakenda la makamo malembe bozu bokondi au moins ndeni ne bando beta et comme malembe mais tango akala tango ngapena ndai ko ebisa yo malembe te peuple azo souffrir nekolanga population azo souffrir biloko na wenzeza komata douane mati tracasserie yiki ke koti ba soldat bazala ration na bango te salaire il y a un capitaine eza ya 100 000 francs jusque là bokolo baté komi makambo malembe nekolanga Jolino Makelele au moni ke pouvoir pesa la passe na ko ikotika yo te lo bakama ndengwana sans to éclairer peuple congolais na répéter awa na répéter boy makambo wana biso tant toza koloba pouvoir ya Kabila pouvoir ya monsieur Kabila et nyokoli peuple et comme si peuple lelo ba gouvernement na yé na situation il y a pas si toza na lelo il y a ba enseignant il y a ba infirmier il y a ba policier il y a petit peuple nyoso toza d'accord to loba ki to lingi changement mais na lingi ko expliquer à un peuple que changement au biso to souhaita ki po mbala moko to banako salela ezali changement to ju président de la république to ju majorité ya ba député. Parce que Mobeko Likundi na biso mute lobby bongo que gouvernement na premier ministre bango bazo conduire politique ya nation en collaboration avec le président de la République. Mais bango ne bazo conduire. Or lelo to du majorité wana te parce que même Fayulu sera yaki comme président na pesika exemple alinga okuta na kaka na majorité oyo anga zalakaka limité dans un premier temps ndenge biso toza limité. Donc il faut quand même te distinguer le qu'on a. To senga qui peuple appelle sa majorité na y a des députés. Seni apesi na population sanctionné bien. Bon ba pesi na ba majorité peuple sanctionné ba pesi majorité pas battre mosusu. OK, d'accord. Donc il faut et le qu'on a ce peuple et quand il a motunete
encore dans la boulou y donc peuple a voyé que constitution et petit pouvoir il y a quoi agir dans le domaine il y a classe, domaine il y a augmenter le salaire, domaine il y a misala, domaine il y a santé, domaine il y a transport, il y a construction. Après si on a un gouvernement mais en concertation avec le président de la République. Donc il faut que le peuple aille bayango. Et là quand on a tout ça la bisomoro so to zala qui na président de la République et puis tout ça la majorité des députés dans le parlement et ils ont différents na oyo to sala to sala sikoyo to za na président de la République mais to za na majorité na parlementaire so muta comprendre différence on était alors le ba to zo ki malembe mais to sala malamute donc Kabila azala ki na yemo président azana majorité de l'Assemblée biso to za na président mais to za na majorité de l'Assemblée parce que décision de ce gouvernement rejoint il faut ba député bandi mayango soit à travers ba loi soit à travers ba programme. Je crois que le gouvernement peut être en place. Il faut agir, il faut aller dans le Parlement, dans l'Assemblée, bandi ma programme naïe. Donc, quand le gouvernement est sans limité, les lots, moyen peut agir, il y a président de la République. Dans le moment où ils sont un peu limités. J'espère que l'éclairage est un peu, il y a batamaye les moquets, mais la commission on a pour tout ça comprendre, ils sont clairs pour montrer que tout zila gouvernement tangoya. Tant gouvernement va nous jouer à mesure. Zela kak. Non mais non, zela n'a précisé. Zela n'a précisé les choses parce que le peuple a besoin d'éclairage. Gouvernement pour nommer gouvernement, sur nommer gouvernement, pour bandako sala, il faut gouvernement accueillir devant les députés. Là, tant un programme naïe, où il y a ko sala là, ma comme telle classe, ma comme tel salaire, ma comme telle sécurité, etc. Bon, les députés bandi mayango. Or, les députés bango on a basi si mosalate. Bozo nanga député bayaki wana, valider ba mandat, ba pouvoir na bango. Bakayi basali règlement intérieur na bango parce que mukanda ba osali là comme un parlement ensuite si il faut constituer il faut approuver un règlement intérieur règlement on est qu'il na cour constitutionnelle indique que règlement on est déjà conforme la constitution si mes zongi bango moko ba député ba yokani nani ko la président nani ko la vice-président nani ko la questeur so ba si ko vendre sabiloko wana alors seulement parlement on a et qui ko travailler alors seulement président de la République a désigné Premier ministre Oya Okende qu'on doit confiance qu'on a. Ce qui est facilité par le Parlement et par l'Assemblée, Premier ministre a dit qu'on salaté. J'espère que comme clair pour la bataille. Donc, le président de la République a souhaité vraiment, le président de la République a déterminé changement écotanoki, mais pour le changement on est contre le domaine il faut le gouvernement et le Premier ministre. Le Premier ministre pour la désigner et puis à Banarosala, il faut Assemblée nationale et la constituer, c'est-à-dire voter président de l'Assemblée, voter vice-président, voter questeur, rapporteur, etc. Bon, et si ma Premier ministre a un programme il y a changement, président Kosenga Yatia, aïe devant le parlement député à la programme nenga na ina sen labino ba changement au président de la République à Sengaki zali boyina boye makamako yiba te oyibi ba kangiyo makambo ya obongsa mboka ba misala ya ba cop ya ba sai njela lobe kufi yango te ba kangi moto ko kanga batu pamba ezate ainsi de suite bref programme wana baye nango premier ministre aye na ministre ne baye nango na devant parlement devant ba député oyo basilisi ko sala ndengi bango ba ko salela alors donc ce qui éclairage wana ngana lingi bino batu panzala sango bo pesa ka éclairage wana na peuple aza bololote peuple so pesi éclairage ndenga na lobia ba comprendre que ba action musu ya président de la République moya sala ngo siko ezate parce que gouvernement o eza légitimé o eu confiance il y a parlement ya sika na no salamité. Voilà, mais ok, rapide, hein, au lobby, mon gouvernement, mon expliquer vraiment dans le il y a des populations à comprendre des binômes. Mais que non, il qui me fait ali, na gauche koto, matin faillu la bien côté kate. Ce que vous aussi la landeni na moi na Congo rapidement. Voilà. Bon, et donc on a dans le bas. Voilà. Nazo comprendre nganga na loba kango bato lamuka baboti monstre. C'est-à-dire Martin Fayulu azawana moye bakanga yeza sute Katumbi Jean-Pierre Bemba mozito ba okanga susu Martin Fayulu akeli bela donc so bango bakanisa batindi ka pa ya cha bulu yeke na kati ya terrain politique bongo sima avandi bango baye sima akeli bela donc pour Martin Fayulu comme le voilà Katumbi
comme le Jean-Pierre Bemba, même je vous donne ma parole. Dans l'élection en 2023, bon, on a Martin Fayulu à Rosala, candidat, malgré présence de Bakatumbi, malgré présence de Jean-Pierre Bemba. Pour y aller, Amoni a commis déjà dans le niveau de Bango. Donc, il créer un monstre. Quand il y a Bongsaye, il y a Bimsaye. Mais le monstre n'a pas de sens à monter à Mabé. Mais il a créé le monstre, il a créé le Souganema. Mais c'est ça, force en Zambie. Si vous créez le à partir de mal. Mal, c'est-à-dire qu'il faut respecter les critères en Afrique du Sud. Il faut, pour un candidat commun, faut remplir 8 critères. Bon, Dieu m'a remplir 4 critères. Pour que Félix n'a vital babi ma candidat, nous avons monena à salir en sorte que souka boye ko bota monstre, boti monstre, sikoyo boye nenga okanga soute. Est-ce que Félix Tshisekedi peut tenir face à Martin une pression à Martin Fayulu, il peut pas céder voilà comme Julino Makelele. Ozoka Musanga est dans état de droit non. Nayo quitté Sikanini, Martin Fayulu a contesté l'état de droit, a contesté que a respecté la constitution. Et là, quand on bangi, c'est que la constitution est le bas sur la cour constitutionnelle. Il faut y avoir preuve. Le bas, na bureau, il y a Djili, na bureau, il y a quartier 6, il y a Saint-Martin, il y a 100 voix, Félix il y a 20. Na bureau, il y a Kibali Tour, il y a 1000 voix, Félix il y a 10. Ok, na Banzanta dit, au lobby, il y a 200 voix, Félix il y a 2. Il y a un papier, il y a un cours constitutionnel, mais ce qu'il y a, au comio, il y a un gagnaki. Bon, annuler l'élection. Recompter ma voix. Bref, c'est ma preuve, on a des états de droit. À partir du moment où Martin Fayulu a lobby à respecter la Constitution, il fallait respecter les décisions cour constitutionnelle. Tikali, l'institution est organisée de manière telle que bateau, toute liberté, il y a un meeting en toute liberté, mais tozo bangate, tozo senga Martin Fayulu a la logique. Batu batinda qui est tumbawana. Ezali ba Jean-Pierre Bemba, ba Moïse Katumbi, na ba Mujit. Batu batinda ya obunde tumbawana. Siko bato batinda ya obunde tumbawana ba lobby, bango bandimi balingi su kondima yote comme président eza nani Félix Tshisekedi. Alors to senga Martin Fayulu azala cohérent. Aloba ngana yaki pona salela Katumbi, mais le la Katumbi mutatinda ngaina salela ngamana ba ya kotinda yemoko andimi Félix. Alors ngapena Dima Félix, to ya to sangana biso banso bato opposition pour toute la politique à changement en marche. Voilà, t'as la caméra parce que tu commis déjà presque Nasuka parce que yoza kaso ba proposer yo ministère au Kimarana yo, t'as la caméra et puis yebisa population que non osa prêt pour nous servir comme ministre. Non, t'as la non caméra. Caméra mais na lobby boy. Voilà. Non, c'est difficile de parler de soi. Maintenant, dans le lobby, soda. Soda et pas une routine. Parce que la population peut avoir la bâton à Yemoko. O Yemoko a Zokolina Bazalawara. Il y a un lobby au Tala, Ndima ou on a lobby. Non, dans le lobby, ce qui nous a inspiré, le président Nanga Vital Kamerhe a proposé une responsabilité. Il y a Minene, il y a Mboka, a proposé à moi le président Félix Tshisekedi. Et que le président Félix Tshisekedi a mis qu'on peut s'en confiance na roboyate, na servir Mboka nangai, puisque Makama Obang et la Mozate, na salami nene na Mboka pour na Congo, Oebinga na directeur de la GECAMIN en Europe, na Poto, na sala a 23 ans. Je crois que mi salami nene wa na Kamba. Na Kamba, na Gera, ba mindele tout ya GECAMIN ya Congo. Ba là presque 3000. Ba contrat na bango, ba salaire na bango, ba revendication na bango nyo so na poto ngana Gera. Ba contrat nyo sa minene ya GECAMIN na poto ngam tra Gera. Bon, eza na tina tena lo ba pona ngai. Ezate na zo senga musala. Na lobi e pa ngana zali. On répondre na motu na lobi kase, na lobi ce qui est un maki bon na loba sur la place à Nzambe. OK. So Nzambe lo baki un jour na koma et sika yo lingi na okoma. Peso Nzambe lo bi place langa na tika ka isika na zali et aux alaka volonté à Nzambe. Voilà, to komi na suka mo na Congo mais motu na moko répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux na gouvernement o ezokoya Premier ministre Joseph Kabila Kabange. Na yebi ndenge ko salemela te. Faux. Na yimne ko salamela te donc na ko na monité comme par quelle magie. Voilà. Parce que président de la République muta anomaka
et qui les longs na yoki esika lobité que na repona je ne vois même pas. Je imagine même pas. Merci beaucoup. Voilà, kakades la lobake mission langeza baleine baliaka na mokolo mokote ndambo de baliaka baleine tout tu kolia partie ndambo ya baleine ya côté ya cash et pas porte-parole d'Ango, na kombo ya honorable Julino Makelele. Merci beaucoup na binonyo surtout bolinga ke mission le Congo pour les vrais Congolais na mikila poto bolandango na Congo Millennium et pas ya moi na Congo to coordonne Ango Riki di Benzi. Tokutani mokolo ezoya toujours sur Canal Mercure Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Merci et bye. Merci.